La minute maman Marie Misama sert na ça va. Il y a 10 minutes là na wutu ko benga Doudou grand frère oyo nga na landi. Ayebisa nga déjà hier que Yaya asazongi na masina. Siko balobi ke na ndenge mama ya Marie Misama bin hôpital mutapesi mbongo po abima mutafuti mongo za Zakari Barabas. Est-ce que ça solo pas? Oui. Ezali ya solo po na wutu ko zo information awa. Siko balobi sikoyo ke ba désirer bazo sala bon parce que mama wana na matanga ba ko pesa mama na bambongo. Mbongo ba pesa mama na bike e bima soki $30,000 désirer en tout cas $5 à pamba ena ndeko na mwasi ba pesa mama na franc congolais à valeur ya $5 ba bazi mbongo wana bakabo. Est-ce que ba ki yango pas? En tout cas, bobi nga penza makambo ya mbongo wana te. Congo France. Bisona bango. Bango na biso. Bisona bango. Ekara molai. France.com. Site ya solo masolo ya danger. Masolo ya kitoko. CongoFrance.com. Maxi bien-être. Ezali produit. Oyo eza ko melama. Pona bato yo nzoto eza faible. Ah bon. Maxi bien-être. A ko pesa o force. Ya bo pikiliki. Ya bo pika pende. Ni on tourne pour la Maxi. Pour la Maxi. Alors ce qu'on met Maxi bien-être. Pétro congolais. Na. Tigoloba. Maxi Bien-être is a breakthrough product. Maxi Bien-être, your complete health solution for a harmonious body and conjugal relationship. Maxi Bien-être, l'harmonie du corps et du couple. Batutu bandara www.congofrance.com. La quatrième émission nabino ici c'est Paris présenté par Nora Digital. Ne katano toujours que monsieur Zelengi bana kin bana monde entier bana Paris bana Montréal bana partout dans le monde. Bobi Nora justement ça c'est Kanaël Isusu. Bobi na bimara pamba c'est une ça veut dire qu'il y a quelque chose là on Nora Digital la bimaka. Na kolinga to pesa mbote elongo na bino to yeba soki azanan. Mais na carte de respect na longwana aux lunettes ba téléspectateur va silikara trop. Ouais, voilà même que ça plaisir vraiment la bateau baninga noir justement ça sika. Bonsoir papa. Oui, bonsoir bonsoir. Ouais oh, papa ngana yebio mais bateau ba yebioté et ça bon plaisir aussi présenter pour ba yebaro. Oui, ngai kombo na ngai batu mingi ba yebinga na kombo ya Bibisha. Musicalement Bibisha nazali noko ya Marie Misamu oyo auti kotika biso et voilà quoi. Ok, merci. Voilà, bah, téléspectateurs à toi, CongoFrance.com. Bana Toulouse, partout, boye billet, vieux Bibisha, tous en a longo ensemble. Ndoulis tanabino à CPSM na Toulouse. Les losco boye ba, obaye bakate boye ba lelo keza noko ya Marie Misama, za cousin maman Marie Misama te, aza soki nani te, aza famille lointaine te, walobaka manche langue te, aza famille élargie te, aza fama lekia maman ya sœur Marie. Oya tika biso. Voilà, papa, bonne santé casse. Ouais, santé, ça va, par la grâce de Dieu, ça va. Ça va. Mes condoléances. Merci, merci beaucoup, merci. Ok, merci. Bon, voilà, nous avons justement ça, c'est qu'à Naël Isusu, papa, tu es que le Bibisha parce que vraiment, ma campo, ils ont tambour l'internet, les lois, vraiment, et tout ça, le peuple congolais passe mingi. Ils ont vraiment ma campo famille, nabino, normalement, tout le monde a droit à kokotate. Ce qui les lois, batu ebele bazu courage ya kokota na makambo liwa sœur Marie Misama parce que za artiste munene ya Congo baza icon na Congo yango moni ke soki likamoko ya mabe eza na kacha famille na bino donc média ekoloba peuple congolais ekoloba yango sikoyo toza na souci makasi na ndenge to moni sœur na yo mama na Marie Misamu bana na ye batie libanda lelo mama komi kotelengana place kokende esate yo siko tant que noko olobinini. Merci vraiment na question motuna oyo tuningai ngana ko répondre kaka boye vraiment ba petit wana bazali ba petit na biso
tant que grande sœur oyo pendanga na ye zate ba grande sœur soki ya wapi te grande sœur pena oyo père moko mère moko voilà bongo sikoyo tala kaka bana na yo quoi que ce soit les problèmes quoi que ce soit likambo nini bongo bana ba rejeter yo kaka boye non c'est pas normal c'est que il y a quelque chose qui ne va pas là ou batu baza ko influencer ou ndenge nini ngana bino toyebi te mais ekoyeba nango kaka voilà. Ok voilà parce que balobi ke bana na ye baboye parce que babi ke maman ngo azandoki siko yo muto kola na grande sœur na yo tambo na bo mwana est-ce que maman ya Marie Misama zaki ndoki na kozongisa ya no boye webi sœur na ngai biso tobotami na famille moko religieuse papa oya bota biso hein? Mama oya bota biso bazaki bato ya nzambe penza oya nzambe soki ya banzambe te bato ya nzambe penza ya solo bazako sambela nzambe ya solo papa zalaki pasteur bino boza papa na mine daki pasteur voilà donc Marie Misam koko na daki pasteur voilà alors l'air moko kutu tamsu to fana ndako boye papa azoyebisa ngai ah yo na monyo kozala pe pasteur hein? Mais tellement que nga nazalaki na kini wana nazalaki na mouvement ya football voilà nazalaki mouvement ya football na kotaki trop na football na bandi kobeta football titi ki pasteur po na ngai oui nazalaki ko ndima ya na ko ndima nzambe makasi po papa mama batanzambe biso nyuso twange biso batanzambe obligé voilà mende na landaki pena lokolo yo papa alingaki pena ngana sala te po na zalaki kobeta bale na Kisasa o ba yebinga mingi footballeur na Kisasa voilà. Ok merci siko ndeka ezalaka bozaki bana pasteur mais après eta makamususu na bo mwana musoko tazaki ndoki mais ba memi na ba église tout ça va de délivrance et kindoki sile mtu na kimukolo bimi parce que ne bana na ba kende ko cheli banda bongo voilà ba mwa ba kazando kisiko yondo ba kibotama na pasteur donc bozaki na famille moko kacha bonzambe moyen ya ko mutata la ndoki ezate siko yo ebisi batoro ba Orlando ni ba téléspectateurs Congo France ni en tout cas likambu oyo ke batu bazoloba bana na ye batu bana na ye baza koloba ngana benga ye toujours azali toujours yaya na ngai en tout cas na komela mbondo po na yaya oya ngai ndenge na yebeli ye voilà azali muta makambo wana te biso to botami to ali bana ya papa mama batu nzambe on croit en Dieu. Puissance à Dieu pendant biso la famille la biso existe. Voilà. Ok merci. Voilà ba téléspectateurs www.congofrance.com balobi vient en Serge Nzinga derrière la caméra biso boy créer monde na vie Denzu babi vie Denzu babi Denzu de Toulouse. Babi via teka bakar babi so lingi car ai ba musicien kini babi so lingi car makaska na mbongo na donne parce que bi nora tayo mo na pelo car na donne sous ces simbate voilà ok bon sikoyo obi ke ngai na Denzu ah to sola ki makamaka po ngai normalement fana ya na kini mais na retardé mo muke mais tant na na kini voiture na ozana yango ye mutopeleo na Denzu voilà. Ah ok merci mboyoki ok voilà siko ndenge makambo oyo eleki ndenge bane bacheli banda na nenga seko tufe no pita na nenga zana mutute bosko bino ba famille na ya pas bana na parce que famille taka bana te na bino bande kone bo soutenir yete yango na uti koloba biso tokoyiko boaka yaya na biso te makambo nyonso to wana ezali koloba bazali koloba o bana na ye bazali koloba o ndenge nini eza nango ya lokuta ya solo te voilà yaya azali na ye moto ya boboto peut-être kokozala batu bazali ko influencer sikoyo bana
po bazwa bana bazwa nakati yote bana ngo en fait moi bat ba influencer bango bazate parce que ba de ba adulte mikolo déjà batana bana déjà baba magie de baby kozwa décision ba komona mabe na malamu maman na bango abota bango abokola bango tu le ba komi batu grâce à cette dame ye mutu apesa sous fin de vie na ye po na bamba botama donc ata mutaye ko influencer bango ko simba te eza sikonde bana na bango ndenge biso pepe to moni bana na bango nde batu bazama be bango batu babengani mama na bango basondoli mama na bango parce que mona ki dans na stade déjà à partir déjà à église maman wana place batia qui est ala maman mukolo déjà à âgé place batia qui tu va pesa qui est chaise wana qui même pas équilibré donc ce que ça comme mouvement maman la rebi ko kweya déjà ndenge ti maman wana après batuka basi ba comprendre batu muso beneki photo maman wana bi ah to mona ti ba buzo be bandi tala maman au place ba vandi c'est maman Marie Msam quand même fait na moi kiti moko boye et ça quand même équilibré mais maman ne poso ba tiki et ça vraiment un peu drôle mais moi peut tout ça la autre mais até parce que ça makamba famille donc voilà batu vraiment ba muta aucha mungu anasema bana kasino bazate makambo wana za bana kasino bazotia Désiré azana Londres iye aye batamo na poto biso bata poto vraiment ko croire na bam kindoki za un petit peu passe sikoyo bino tonke banoko message nini boko pesa na bana kasina bino oyebi baloba na mokili les linges sales se lave en famille. Donc, quoi que ce soit les problèmes, ba petit wana ba kosa na liboma te. Biso famille na biso na yaya mama na bango ya tozali mutu moko. Bon, makambo nyonso baza ko sala wana baza ko kosa na liboma. Ba petit wana donc ngakutana yoka ki makamango na ndimaki te mutu lokola o Brigitte Désiré Petit Patrick Aimé donc balobi penana donc na yaya pena donc maman na bango abota penza kala wana bota bango allié bango te kaka bakoli bali bongo bango bazali pe ko aider maman na bango à 100% bongo lelo ndia ki neko lia bango non ba petit wana ba réfléchir ba ko sali boma voilà mais ba ko regretter kaka ba ko regretter bango moko ba ko songa voilà. Ok, merci. Ba ko regretter kaka nous ba ko regretter kaka maman daka mi balete maman daka maman moko surtout nazo s'adresser na yo trop papa Désiré on va na poto bi valeur à maman o bi passe à moi no bi comment ça marche o bota na biso ko bota mais ça peut pas trop parce que bi no mona passe na bana na lelo lobi te que moi na sundolio en plus na Afrique sécurité sociale les athées colliers les athées pas ces na Congo bondi maman na bino atelengana nyo spona nini siko balobi sikoyo ke ba Désiré bazo sala bon parce que maman wana na matanga ba ko pesa maman na bambongo mbongo pesa maman na bike et bi macho ki $30,000 Désiré en tout cas $5 à pamba yena ndeko na mwasi ba pesa maman na franc congolais à valeur à $5 ba ba zimbongo wana bakabo est-ce que yo baki yango pas. En tout cas, bobi nga penza makambo ya mbongo wana te na yebaki yango te voilà o ya sali boye o ya lobi boye o mama ba pesi ya ba pesi mbongo boye en tout cas nakoko loba likambu na yebi yango te nakoko loba te nga nazo loba likambu vérité oyo nga na yebi o ponga na za direct na kini na grand frère na ngai Doudou tous les jours. Il y a une information. Voilà. Ok, merci. Bon, suko yo na minute maman Marie Msam za sœur na za wapi? Il y a 10 minutes là na wutu ko benga Doudou grand frère oyo nga na landi. Ayebisa nga déjà hier que Yaya asazongi na Masina. Mais aza ye moko na Masina kaka petit mujambo bazana ye
donc baza ko soutenir ye kaka azola lisaye kuna mujambo siko azanana azali neveu na ngai mwana ya Henriette. Voilà. Bazane kuna autrement bana nyonso toa bapakati na bango. Bata na suite mama na bango te. Siko lupangu wana ya masine lupangu ya Marie Misama sema ki pona famille ba lupangu ya ndeko o akufaki. Non. Lupangu o se ya nana fait. Wana preuve yango te. Batiki ya kuna donc mama na bango batiki kuna bango nyonso toa bakei. Donc lupangu wana eza lupangu ya. Voilà. Ok. Mais bis peut aussi message mon croire ça au Congo français et puis ça nous information tina ressource à la source katolobaka que balobi ndeko Marie Misam o moi si wana msuta maman na bango ye abimi na ndako ke ko futela bi a préféré azala musika ya mama wana po azando ka olia bana na ye donc abimi na ndako kaka sœur na yo akoti na lupangu ye sœur Brigitte a zubana na ko futela ndako na ye côté mususo aimé je sais pas aimé donc là sola ka ke ko zo be ni be yo yebite il y a 10 minutes là ba na utozo contact na Dudu aye ko informer il y a aza ko informer nga makambu nyonso tu ye ne muta informer ngai alobi ke voilà et metangu yaya azongi na masina ya koki ko supporter te ke ba fande sika moko na yaya ko zo ndako na ye voilà yangwana alongwaki akiko zo ndako na ye mais ndako wana ezali ndako ya yaya obi na famille nyonso ya laka biso nyonso babota ke biso ko bota bon papa mama bazwi ndako moko boye babandi ko bota biso bon soko yo moko mwana omoni ke ozana uzwi musala na yo moko ya malamu okoki na yo makoki ezali okobi bon ngasi ko fona sala vie na ngai ozwi obali mwasi na yo olongwe na ndako wana mais ndako wana place ozokende soko moni ke esimbi te okozonga kaka be na ndako wana voilà donc te me akei soko esimbi te zonga na ndako na bango ya masina okende wapi ata tu garantie si to bi système makine okende na yo zuma mbongo garantie so vide chez bino ando ozonga retour Robert Kai voilà donc biso et pas na biso pe pareil ozwi moyen obendani soko moni moyen te allez ozongi kaka voilà. Ok, merci. Ce que balobi ke nandenge mama ya Marie Misama bin hôpital mutape simbongo po abima mutafuti mongo za Zakari Barabas. Est-ce que c'est solo pas? Oui. Ezali ya solo po na uti ko zwa information awa. Ya solo po mutaza ko pesanga ba information na réalité ke mutu soki ya wapi soki po na komiko ya Marie Misama ba ko bandeko ba so ba uta ba mebele bauta wapi soki nga na yebi famille ya ngai voilà na yebi famille ya ngai o nyonso bazoloba wana o ngai ndeko na ye na yebi binote aloboya te boya ko diembela na famille o ya ngai bo kitisa yango so na marque nini non ce n'est pas bon eza malamu te voilà botika koloba loba makambo ezanga tina botika na yoki susu journaliste moko boye soko uta wapi azoya ko lobake Dudu grand frère na ngai biso ngai na Dudu tozali ba petit ya mama ya Marie Misamu bazolo bana ekutu mutu moko awuti soki wapi ayaka po bazokitisa ye noko ya Marie Misamu propre siko ba journaliste na bato benga mutu moko awuti soki wapi alinga ko sala soki nini soki te ndenge Dudu abike makama justice tous les gars kaka makama justice porter plainte oui ndenge Dudu alobaki voilà parce que c'est pela ki na yango te makambo elekaki wana. Ok, merci. Nebi que ça pesait na Bookson Boukasabi pourquoi pas bitim chichi manga bi sola bien siko yonde eza boy ba téléspectateurs ya 3W pour Congo France ba bi tolembi makambo ya biloba loba famille ba pe na pasi famille ba sœur na ba frère ya Marie Misamba ba lui kandelo ba lingi vraiment na kat na bango après il y a bateau bazana souci vraiment
na ndenge ba père mwana na bango mukolo ntika ba oncle boye ntika ba oncle dudu na Kinshasa ntika maman Marie Misam lelo maman na za sous na vite parce que aza sous na mutu te bana on se ba boire qui c'est vraiment ça ba on passe on s'arrête au bout arrêter un petit peu na ba biloba loba faut arrêter là et ça la paix ma bé siko papa ndenge za boye balobi susuke oncle Désiré ye mutu azui livré à lupango na fongo la lupango kenango na kanam na London siko est-ce que ça solo beka ba bazoloba bi ya pena comme lupango comme ya ye penza petit wana aza mwana na ngai nakoloba na ye mabete voilà mwana bunga kana ye kaka bem biso betanto aki na famille tamsu pe père lobino mwali kamo boyo po monyo kaka me père ngo pe ko mazo ba miluka ningo na te za ko bunga kaka ya bana bakoya bango moko voilà po biso toza kaka toza na bango bakolia mbongo wana bateki lupango wana mbongo Marie Misam sotika na banque esili wana bakoluka tiko famille bakosenga banoko ba pardon be bakosenga maman ba pardon bon noko vraiment te parce que bino bona na problème vraiment te maman na bango nde. Normalement, pardon, soko balingi penda bazonga, maman na bango a longo la penda ba douleur ne nyo surtout, hein? La pauvre maman. Nathalie Aya na ba oyo batu bazo tchani bazo sa n'importe quoi, bazo tia ba image à n'importe quoi na kata télévision. Ah l'air moko ma miso kitingai. Nabi Nzambe akota na kati wana abongisa toyokana voilà bazali kaka bana na biso tokotika bango te bali kaka bana na biso voilà. Ok, merci. Siko walobi susu yo za oncle oza koko tout ça ya Riti Misamu babi pe papa ya Riti Misamu atana alobi linga porter plainte pas ya Désiré pour récupérer moi na Riti Misamu ke Désiré aibaye moi tant que koko ya Riti yo olobi ti maman za lukuto beza ya solo so za lukuto c'est que maramwana za lukuto c'est beza ya solo yebisa biso na bato bala na 3W Congo France émission ici c'est Paris na beta recette aïe babi ici c'est Paris bien monsieur bien masola bien toujours kakabi information à la source toujours voilà bozala toujours connecté. Oui, na ozong ça que ya no boye déjà koko na ngai wana en tout cas a excusé nga mingi hein na yebi penza te nazomoni kaka mikolo kaka na ba internet visionner penza boye naza na yebi te ne mozongo na ngai awa koko Riti Riti ko bana ko bombela bino mwana non obi ngai na fandi c'est pas que na bosani tradition na bosani soki loko nini makambo Afrique et tout je suis un africain wana ko bosana yango te toyebi ke tota moi après mo boye photo solo lango parce que wabi Congo eza ya biso Congo eza ya bana kini yango siko soki problème eza pourquoi pas to solo là au lieu ko komala n'importe quoi au lieu mutu la vidéo na vaut mieux to vendre sur place to beta li solo ya Kachimini lelo no radio moi ça kabi vena nga Serge Ndinga derrière la caméra babi soko boy no vie denzukuta o mo noté wabi vie denzu de Toulouse abi Oumela babi Davin Mayelele papa na Elisa Mayelele babi soko bo créer ka monde na yo ayi babi vie sans froid à Scotty Makamboyo babi ici c'est Paris babi yende pena babi soutien même que ça plaisir na yo moko le boss babi Josué Doudi Dipumba en direct babi fozala babi ayi babi Chimse Chimanga babi zaka bongo ma copine babi Jessica Chilanda ma collègue na beta ngo kaningo lingaka ya bongo te ma copine Clarisse Vivinda match za bongo lelo ba téléspectateur ya 3W pour Congo France n'aura du style nazana bino long mais système relate échange mi koto kana pembe ça la bongo bien Congo France Bisona bango na biso bisona bango ekara molai France.com site ya solo masola danger masola kitoko CongoFrance.com